vous êtes et voulez-vous investir à Kinshasa? Voulez-vous réjouir de vos business? L'opportunité à ne pas rater. Toronto City VIP à Maluku, un des meilleurs endroits pour résider ou implanter votre business. À quelques minutes du fleuve Congo, le fleuve de nos ancêtres, juste en face de la zone économique spéciale qui est le quartier commercial et industriel de Maluku. Waouh! Non loin du centre de ville Maluku, un quartier en pleine expansion, à quelques mètres du Macadam. Toronto City vous propose un terrain de 20 mètres sur 20 avec des bornes cadastrales. Sur un site accessible, urbanisé, avec espace de jeu, espace vert, magasin, centre médical, marché, etc. Je vous appelle, venez nombrer et acheter. Donc, je voulais juste faire l'appel à nos frères de la diaspora, de partout où vous êtes, en Afrique, en Amérique, à l'Océanie, à l'Europe, en Asie, pour venir acheter les terrains, que nous sommes juste en train de morceler. Vous allez bien voir qu'il y a des bornes, il y a même les travaux qui sont juste en train d'effectuer. Donc, le terrain est bel et bien assuré. Il y a l'eau non loin de nous, vous allez voir, derrière moi, c'est la régie des eaux. De l'autre côté, c'est le société Vodacom. De Vodacom. Et devant moi, c'est juste World Vision. Là où Vision Mondiale sont juste en train aussi à un projet de construire les maisons pour ces travailleurs. Donc voilà, nous sommes ici à Maluku. C'est déjà un endroit habitable. Les quartiers, comme vous allez voir de l'autre côté, c'est déjà habitable. Il y a déjà les gens et c'est non loin parmi les autres cités que vous connaissez déjà. Donc je suis très fier de vous présenter ces produits qui n'est rien d'autre que, oui, nous achetons les voitures, nous achetons tout ce que nous pouvons avoir. Mais avoir une parcelle, c'est vraiment une très bonne chose. Pour tout contact, contactez Willy Mafuta au plus 1 90 57 30 15 40. Toronto City, waouh, les 4 qui nous réservent l'avenir de demain. Vive le Congo, vive Kinshasa. Mbote bandeko balandi on a biso ko gitu kutana na bino ya milulu ya bala bikamo ilika na kati ya Bruxelles ko ki boto bolanda ba image wana ezalaki le 15 vendredi le 15 septembre et puis samedi le 16 septembre 2023 milulu ya mnene bandeko botaki de partout bayaki na des journées wana ya ko sambela journée ya ko kutana bala bikamo ezalaki makasi bomolanda na ba image après des journées to kutana maman grâce pour la resoigner sur moi mouké ko mekampe ko yeba ba retomber en tout cas il y a rencontre wana o ileka na kati ya Bruxelles ya bala bikamo et là on ni nango ilekaki et puis nini ko leka après des journées je crois que ba témoignage ezali ya minene makama minene oyo ilekaki bokola na kati émission na biso bon d'abord maman grâce bonjour mbote la PSP bana dernier virage nyos to mbote bana dernier virage la comment obenga bino bana bikama oui comme toza na bon moi toza bana bikama tata lingi biso po tata pisi biso pema boba ko kufatoleki bango nelo côté boba ko se retrouver na ba prison na ba misère et bele ba ko kwea na ba mai pona kota poto et bele ba tambola makolo pona ko cancela poto comme solution et bele ba ko lela ba matanga na ngongo et bele pe la mukina tongo pesi moi sinon on va à tout de suite chérie accueillir se retrouver na ba morgue biso toleki bango nelo côté boba na prison yango wana nzambe apambola biso nzambe alingi biso mingi merci papa merci en tout cas maman grâce comme la lobby là qui déjeuner il y a intensité makasi et tout ce maman sont récupéré déjà parce que l'autre lundi là qui vendredi notre mardi les donc là qui vendredi samedi na bandeko oyo bayaki ebele na ba rencontre au sali après égal pas parce que maman za ya batou téléphone les op maté d'habiter maman est-ce que on récupérer parce que ce n'est pas aussi facile omoni papa musalo na komi nango lelo tango na okina lingala babengi moumbu j'ai compris beaucoup de choses. J'ai compris beaucoup de choses et puis nakolo bake kopema na musalo papa
n'habite le bas yemé à Pémisanga. Mais moi, repos y a dit na ba téléphone à bina pe mamouké. Mais là que banque ça kanga so na kangi téléphone on a pe mamouké. O kaka fungola téléphone. Donc nzambe kam ta so salanga ngodo. Je pense que les noms de la pe mamouké pour être na zonga na ndako. Na koloba lobby na ba 22h. Donc bana ba bengi li souti na la na 6h. Na pemi muke mais ko pema penza ya na pema 100% papa et ça passe puisque raison ya musala ngona tina ya ba appel ngo eleki motuya ponga appel nanga nyoso ezaka pona repentance mama gas na matili kola ngomba atolobele ngomba te ngombe zaka na butu mona te mama tika na profiter menga nzamba bikango te yembuta tinda ki o mema kasango eloko zo sala nga vraiment sengo papa na sepela kana ba appel wana parce que nzamba lobaki évangile bosolo kaki na monoko Jésus soloba repentez-vous. Le pardon, c'est une puissance qui libère. Alors, soit Nathalie, le nom de fruit. Il y a repentance, il y a pardon, il y a un moni et lembi sangate. Ce que c'est que maman maladie sambela. Majorité, vraiment papa, 75% les gens m'appellent pour se repentir. Au moins, on a papa Zolobano Bali, aucun mongongo pensa, abi. J'ai l'âge de 75 ans. Je t'appelle maman pour se repentir. Ouh là là. Donc, yangwana papa nzamba pambola yo, na pemi moi moke, mais toujours kobaka na musala nzambe. Na musala nzambe, maman comme lobby, awa batu bazali kobenga, batu bazali ko ngabakuta na yo ebele, mais on sent la foi. Bazana foi, bazana kondima moko boye. Maman, personnellement, pour na yo, kondima wana, foi wana, bazali ko puiser yango wapi. Qu'est-ce qui fait que l'on nous tient on a confiance comme ça cette fois parce que c'est de plus en plus. Oui. De plus en plus, ils ont augmenté. Les gros arabes pas m'abouiter, ça. Oui. Les grands secrets, papa Alimia, les grands secrets et Ali Moutou Alandi Maté Anate. La peste exemple nanga. Exemple plusieurs zones mingi ça va te dire que dans le Seigneur je tombe encore, Dieu me lâche. Souffrance et l'équina leli alobi osalinga mabe. La lingi monoko no ezalanga, miso no ezanga, mato no ezanga, maboko no ezanga, makolo no ezanga. Alors na tuni nzambe mais naso comprendre papa. Elingi kolakisa nini nzambe alobi nabikisa ki okufa te poza l'instrument nanga naza oza la canal oyo na kotiza po bandeko no ebele bazo mona ke na tiki bango bandeko no ebele bazo lela bazo luka délivrance OK délivrance c'est ça maboko na maman. Quand j'explique ça comment quelqu'un peut appliquer pour avoir le miracle instantané tout de suite. Tango mutaso sala ngona motema moko papa na motema te ke nzambe bikisanga na sida pour lobi puisque tant yozo se repentir nzamba est bien ce qui est repentance c'est pour le terrain nzamba est bien ce que ça sincère nzamba est bien mais quand les gens appliquent ça tic au tac à mon bikama nzambe à sur décision a bengi mo sineba simali na maboko babita place to fungole porte to kanga oki mamonde ngate bazo mona nzele zo fungwa ma papa nzele zo tala ko exemple un peu ce exemple typique mwana nanga lelo o basombi mwana na ye l'équipe monene na Portugal tata a négligé ki mwasi wana aboya ki na mwana wana abokoli mwana ne boti à l'âge de 24 ans mwana bandi ko bonga mwana bandi ko bon maman na bisaka mwana na bi tata no kutu abi maman mais je peux pas mon père est méchant on se comprend papa so mwana linga mataku likole bukani akena tana so mwana ngasa ku bako zoena nini bobu balongoli le mwana na ekotika la pepele baye mama kolela mama mwana na beta ka bale malamwe mama ya quelque chose qui ne va pas tango expliquer nga pakuna parce que ka secret moko là maintenant eza témoignage mais il a fait ça
La personne qui a un secret moko. La personne qui a dit maman, tu pries. Tu es en train de gêner. Dans sous 4 jours secs, comme tu dis là. Mais moi je pense que aussi ça la grève, les femmes. Parce que yo zalinde non na ko bakake bisoba c'est matrice les usines ne se produit sans matière. Ce qui matière les alités usine ko produit na bisaki maman na carrément na lobi aboko la mwana na te matière tata na mutebimisa ye. Soko dingo mona clair maman allez tinda mwana ke nosanga tata ne bolimbisa kwe aluka mwa pata po papa na za courant yo mo yebika za courant batata moi c'est mwana na babingo babilia mbongo sepelo kondima mais ozondima parce que rien ne va moi na zo keneli bosote malgré les formes malgré musala mais non le secret c'est ça ta délivrance c'est ça l'enfant là doit se réconcilier avec son père. Il doit reconnaître son père akeya kwayabi tu es mon père papa nanga pambolanga nazala malamu koza malamu po bola baboti tu verras na ilobi ke soki osali yango te mwana na omona malamu te papa yela kinga grave na ba ndeko ya mama ya mwana wana moi pele pour me jurer kin toki na ba mwana na bisote wana drota ko ba malo wana ba ke soki mwana se conseil na tata nete akomona loko te tata na sarki nini mama na moni ne pas dépenser na bitozo mama moni pas dépense à part les matières c'est le papa là soka ki ko tia matière te na usine ba ko produire le côté yo butika na makambo wana toto sa onzamba zoloba oyebi ke tante ya mwana wana bingi mwana na yaka na landi débat mama grâce wana na ba tantini na yo na mama na bino mama na za la raison luka moi pata soko au foot avion kine na kini kutala na tata mwana zongelinga mako landana lukanda te ya mama na bande ko na bina mwana na bi mwana o matokita to sali lo bana yo mama na ko za mote sengo soko to sili kambo oyo tata na ko za mote sengo ba tante no ba ko sepela luka tata kendo ko ya senga bolimbisi lo ba tata na ninga ko mizamba peso longue vie na mwana na yo papa sona pamba mina sepeli o sepeli moi mukenga na zona tango na sepeli yango tu verras quand cette enfant a appliqué papa il me sonne avec papa nae asengi bolimbisi asengi batata kuluti batata lekile batante nae bolimbisi mwana na tindeki moi mbongo moke 1000 euros $1000 na tata ne na RDC après ko kamata avion ko kendi papa tango mwana na zongi to ko bana mwana oteki ko beta balle première balle a beti une équipe wana Portugal a tiré 2 buts yemoko mwana wana tata siko ba fanatique ka ba partenaire ro ba ngaki équipe ba futi mbongo ya musala te ka ne ba pesaka 800,000 aïe la qui sa maman lui maman on a un transfert peut-être bon transfert kasi moi ko vendre c'est kaka sur ba programmer maison Coca-Cola pied boy il bra pesi bo pesi mbongo na ba bengiye mbongo no ota tango ko bisa maman na bango ozoyoka maman na bango na bandeko ni surtout parce papa moi na beti ache debi yemko mtabeti na Portugal match munene l'équipe munene moi na mati lisusu mama wana na bandeko ne wana babengi nga pono senga nga bolimbisi balobi mama grâce oza ya nzambe mama tala mwana appliquer dribble biso appliquer mwana pesi témoignage tala lelo mwana est-ce que nga mutona ko sepela c'est parti non pour l'enfant parce que tata fungole lenzela parce que yaleki te ezama la mute moko koto ko sepela o mokolo matière zo sepela te o parce que obokola ki oza mama no zala do ko bakola parce que obokola ki o faire de paix le côté yo lelo ko bénéficier bon matière wana c'est vraiment leçon morale matière wana papa ezanene matière on a fait fouta kolo matière le loko lelo ezangi bato mwana kale toke ale toko beta makofi mwana ngaza égaré rien ne va tout ça au bokola qui tata na zo sepela yo libéra bana tout ça là ce n'est pas Dieu c'est ça la sorcellerie o moto ba ko loka mwana nga ko bukara te tata kuna ko nyongati biso ngata on a monde à ténèbres yani papa li mais monde à ténèbres yakala sala le moto wana kaka alliance soko sali na alliance ko ici ko ba fungoli porte yo prépara ki na moy aller na buto zanaye tout ça là osomona do makamongo sakande ngwana de na uteki ko yebiso
Ça, on a compris vraiment les sommes où il y a Néné. Mais toujours, il y a moi, il y a des jours où on va grâce rapidement parce que toi, on a timing de l'hôtel. Milou l'équipe balé l'équipe très kitoko l'équipe vraiment là des journées bateau et pelé comme d'habitude mais on a poussé le décalage qui passe ça qui est tout deuxième jour n'en parlons même pas plein on s'en a mais on s'en a Bercy parce que Babylone et ça les moralités sauté tout le bas sérieusement tout le monde a Babylone et le pasteur organiser ah ouais tout ça là bah tu peux pas répondre à tes mais maman grâce on sent quand même l'engouement place tout est tondi tu as réserve pour tirer bateau donc réussite totale bateau va se déplacer et belé bah tu dé partout pour bah donc na Bruxelles na milieu on a 2 jours mais yo mon maman ni non retenir na 2 jours parce que au dernier virage votre émission et c'est il y a mon à cause de la maman grâce encore l'élo sous après 2 journées donc il y a bikam non réglons loba dans tout la petite maman qui sont en tout temps là nakamula zo mona yo mona obis beto mona gité il y a des choses où yo mona ki biloko yo santaki ni peno ko yebisa biso na bana bikama zo na biso pendant 2 jours on a rencontre on moni papa bateau bazala na bokebi mingi na parole de Dieu Nzamba Zebsalobi, vous connaîtrez la vérité vous affranchira et vous serez affranchis. Liloba Nzambe tango tokote yango papa. Tote liloba Nzambe na boanya na bososoli. Ngelo ko esepelisa papa, c'est parce que tant on attanga liloba Nzambe na comparera liloba Nzambe na vinanga. Nazota la place on a comprendre liloba ce qui n'applique liloba nini oyezalaka comme salaire bénéfice tant vous comprenez vous alors vous connaîtrez la vérité vous affranchira cela veut dire tant vous on a bato bako ya papa ndana soki na bato na koloba na bato te ke yesu asasi c'est là que likambo ndengo zana likambo c'est non. Effectivement, Jésus assis c'est là qui vit son makambo. Pourquoi makambo Yesu assis c'est là biso ngo tondimi yango? Qu'est-ce qu'il a bon moyen biso? Parce que ce qui Yesu assis c'est là que likambo applique les secrets de Jésus. Après avoir considéré c'est le makambo. Ndeni yoko zalela. Mais si tu es contre Yesu assis c'est là que makambo. Ndeni makambo négocier. Au moins pas bato ba oya. Parce que moi, je suis avec les enfants de Bikama de mardi jusqu'au dimanche. De mardi jusqu'au dimanche. Voilà, boya na fermissement. Affermissement, les années. Bah, qu'on enseigne bateau. Est-ce que tant qu'on enseigne à bateau na affermissement? Est-ce que bateau on a pas compris que affermissement, bah, quoi? Affermissement, c'est pour la ligne. Parce que moi, je suis en train de montrer le monde que les diables existent. Je montre au peuple de Dieu les stratégies du diable. C'est simple comme bonjour. Au côté comme un pour moi, il y a mon keboye. Au talika bobe alimi abosani bike. Nous rendez le coin yo kosome oyiba o alimi abosani o lokoteza bombe mobimba ba tepo e bomayo. Papa lelo bato batekami kola nguba pambo ya 1 euro. Mutatekami. Mutatekami lelo kana kata magasin zuma bonbon boy atiana munoko. Alobi ah na chamsa nanga ka munoko puisque bonbon a tout compte. Donc je suis en train d'expliquer les enfants de Dieu. Donc makambo nga je expliquer ba o ndenge zabolo a utiliser kinga pour détruire moto. Ils ont tout abato na kata abi mais bien sûr. C'est que maman grâce à Kolobo, il a vinanga. Je l'ai fait. Yo tata mobimba. Ba ye kotika bana bande ya bande kona yo. Bana ya bana no ba koko na yo yo tata. O sakana na koko na yo o kamati nzoto no mibali o bimiso tie koko na monoko. Koko ko sisango taba biloko koko papa ça c'est la sorcellerie. Quand tu fais des choses comme ça tu es rejeté. Yo komo ta yo bana bana ba mona malamu te. Puisque aux autres détours moi la moto na kamande ngwana
toko kana batata mususu na mama mususu kandele ki mwana mbanda akamati kaka akamati masuba lesi mwana mbanda. Dis-moi un peu cela, c'est la sorcellerie plus que la sorcellerie bato bazela na butu. Ce qui par hasard total na kati ya Bible nzamba zotel sabisa lobi que l'inceste n'est pas bon. Yo suko basa kwa isa on inceste tata no tango aki bébé tamusu 3 mois 4 mois poto yo kana bikam mama ko sala mwa kose tata tsela kama to mwana pakola kaye na kika ko pakola mama na sali le côté mais mwana wana zali bébé inosa ibe le côté tango tata sali mwana wana bo mwana na kokola via mwana leza ko beba suko mwana tango hotel mwana zo appliquer azo beta makofi mais suko ne mwana za ko beba ozo beta makofi contre quoi o beta makofi contre likambo tata sala ki yo quand tu avais 6 mois. Oh, puisque la parole de Dieu reste comme ça. Yo suko tata tango koma makambo belé a passe misère mignoko donc frappé par l'Éternel. Suko yebisanga. Avec ça, OK, na ba crime nyonso bando beta makofi na ba démon. Quel est le démon là qui yo beta makofi? Reviens d'abord devant Dieu. Fungola motema la ki se ba crime na yo. Tata la vie na ngai ndenge tambola ki compte tenu de omoni nga mama gasta on a ko expliquer bato makambo bomi biso naza même ko expliquer ngo et c'est pas ça ni pour muto atabo ça voilà ce que j'ai fait. Oh nga nazala mama moko ya koko c'était à 92 non ezalaki na 72 non 82 allez 72 hein 72 non 72 non, 72 82 landa bien papa 1982 mama koko wana azalaki na katia singana yawa papa za koteka mwa makasu mabelo mama baliaka ya zemi mwa biloko mike bakilo bakimbiolongo soki kimbanzeto bata akoteka mwa biloko ne wa mama na soka teki après 3 jours après bakoko ne bakendo changer le mois dollar ezaki na nina. Elle était sorcière. Tango mama wana ye na kishasa uti na mboka na bango aye mwana ne akufi ya mobile. Tango mwana na akufi mobile batikali na mwasi mwana. Alingati mwasi mwana ngati ate bobulu mama azando kifwa kitawa netopese lopango mususu ate ayaki lopango na abomi bokilo na ye. Ayebisi bokilo ne mkomso na miso na ngabi makala ngayebisa mwana mwasi oyo. Kimia na yo ya kozwa ya kovanda na bato surtout bien na ngai oyo bokilo ne bien et opese longue vie mais soka zangi kimia s'agiter a okatana yo mutoko bomanga yo tala document yo mutoko bomanga yo Dieu parle tantôt d'une manière tantôt d'une autre akufa kiti mama na laki ndokinga na bi ki collègue na ngalero wana lelo ekeleve lelo na sun jorde alaki ngala yebaki mission mama na ozo comprendre mais mwana ya mama wana koko ya mwana wana asivia ka koko na ye asivia ka koko ne lokola ko ngomela mwa primus akamati biloko ni suka tsele ki koko na primus koko langwe lelo akokite akamati koko ngala komona to ko vandisa mama na to ko obligé to ke to bi effectivement alangwe tant so to ko mela mwana na mutaso ko so mele primus ko ya linga tanga ki on laisse koko pa ki bien na gilet na ba ciseaux ne pas akati singa mama na tango kuite sile komi na ba 15h 16h boy akendo sukola aluka singa ne zate mama bando beta tango ba bengi kanga mama kuna moite papa na bona kuti mama akolobelo kote ba koko ne nyoso afandisi bango ay mama yebisa bango o bango bazwa ne yalinde nguma eli singa te mbongo te moto azwi mbongo wana likambo te mais aya kozongiselanga singa po singa wana yalinde nguma soki ya kena singa wana zongisi singa na te amelami papa sala ka 4 jours te et sala ki ata 4 jours te mwana mobali wana melami penda na kata nguma bu amelami mikuwa kingo mikuwa bakofinanga bakofina esko azoganga kingo bafininga boye te bakoma na mwana papa na ngala sa diligence boye bakotane bo papa mwana kati motema tango kati motema papa limia après 2 heures du temps nzokwa kosa akomo vimba c'était obligatoire bakile mbango bakile kokunda ye
Maman wana yebisi penza ba koko nanga ne bozala ne bike so boyiba mbongo boyiba me singana bozongi selanga ezala ka singata nyoka ezanguma ayibi mbongo ko apoyiba mbongo mbongo ne wana ezako sana loketo mwana ko bomba mbongo ne na siko nde ba mama kala ko bakati ba bomba mbongo na bango na singa siko yebisanga ça là ça regarde Dieu parce que Dieu a dit je mets devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction, choisis la vie. Démocratie du mec à Konati. Zabor, il s'est précipité descendu dans le monde, nous avons Apocalypse 12. Il s'est précipité descendu dans le monde. Si le diable est descendu dans le monde, ce n'est pas pour la bande comme étage non, parce que nous existons. Parce que nous existons. Nous avons bête à cet lobby, vous m'appartenez. Le monde m'appartient, mais attention, le monde est sous la prise du diable. Si vous avez papa, moi, nakenda, et ngambé ya moi, n'est papa. À ce que la deuxième graduat, à ce temps, na IEC. Makamona, bana, c'est na kinga, bana, mweka, bana, pardon, na lingwala, na veni mweka, bana, mweka, baby, makamona, ko biso, mama, akufaki. Si mané ko boma ba koko na yeba ko sala makamona, surtout, le pan ko sila, asisi ki famille nyoso. Tango boba ko tel ma famille ba ko tel ma poba teka le pan, abina ko sisa bino. Asisi boba ko ngoteka le pan abisi ko ngamora kende. Le pan ngo teka ke na peka nana simbe kota ba matiti, nana ko ko benga okuto cimetière tombeau. Siko yebisanga papa. Ba koko nanga bozali pardon. La lingi bino mingi na libomela malanguma te. O ya zui singa wana katinga katinde nguma. Soko zungi sango toko melama. Muta kangi motema melami. Siko faut nzambe za papa. Au monde de peuple, repentance c'est très puissant. Le pardon c'est une puissance qui libère. Ce qui m'ont alloué koko, laissez-le dépenser moi bongo moke, singano yango ngamto kata kota on a tela que kuiti yango la koko kufate hein. Ça c'est grave makamuleki mais toujours pour ça la moke parce que tout ça la minute minute mais là quand même na mutuna moko ndiko zo pa makamba ndoki awa tu vois qu'il y a un message il y a 2 jours il y a minulu le kaki à la carte à Bruxelles on ba ki loko moko lobi diable ndoki bango musala bango za na moyi na butu za la soki exécution planification quelque chose c'est pas que exécuter ba planifier sorcellerie planifier na moyi bon ça planifie na moyi planifier et puis la boutique de exécution on regarde d'abord au fond muki attend 5 minutes tant que planifier na moyi zani zali quoi ndeko yokana ko ça ni et puis na boutique ko ça za quoi comment est-ce qu'on peut sorcellerie hein. Bah sorcier d'accord par exemple on appelle sangai. Je ne suis plus sorcière. J'ai été partie à la sorcellerie comme espionne de Dieu. Dieu le savait qu'un jour j'allais dévoiler les secrets de la sorcellerie. Parce que si le secret, le plan et les stratégies de la sorcellerie est dévoilé, il devient faible.
ya bango sekele na bango po baza na force et ça la discrétion mais ndoki soko so yebie yo akusana mabe ala dépouiller asasuna makasi soko yebie oui atozo tchemusa po yebie atazo beta no telime ngene bien loko tengala kandoki dako lokuta soko sevi kalime asa soso na tout la mwisi akokele ba baso moni ndoki fo bele bele la donc yimwana nzamba koko banga ndoki te approcher affronter le belle vérité que yo aux clarté tika sorcellerie akobanga vie au moins na sakanela ye élevé c'est ça papa donc dans la planification planification je vais expliquer j'explique un peu 2 minutes na bande ko baye ozali kolanda biso parce que mission nzamba pe singande yangwana na salelaka zabolo publicité te au contrôle na dénonçaka ye na dépouillaka ye donc na dépouillaka ye zabolo o babengi sorcier soko sali na ye relation na moi te o fungolele porte te o bongisi po no fungolele porte na butu te akokota te akoya te sorcellerie zo bongisa na moi ndenge ni papa limba ngala kopesa yo exemple moke ngai nazalaki na bamibali nyonso na ko linga so na visiter mobile comme mari de nuit il faut préparer un terrain préparer un terrain na moi alors ako préparer un terrain na moi ndenge des exemples typiques na zo pesa na ko sala nini ponga ba mari de nuit nazaki ko utiliser basaki pe ko zana na physique naza ba stratégie na ko sala na bango je peux pas préparer ngai terrain naya na ko bengela téléphone. Sokati, allô, Gabi, comment tu vas, mon chéri? Je vais bien, ma chérie. Namando travailler. Namalobakaka. Nako travailler ko rappeler ce que makamo na sala ane na physique. OK. Namando lobane ba maloba wana ndenge na sala ke boya tout ça na la besoin de vient j'ai envie de biberon. Nako yoka nako yoke penza komi excité. Tant on a joué que penza komi excité papa allez na kati téléphone. Tant on ko benganga na oyamba sur téléphone te. OK. Pour nebi qui travaille on a travaillé à ko se masturber mbala moko. À cause se masturber mbalamo. Quand il se masturbe ici pour te appeler. Parce que tant que moto osa ko se masturber, si tout na moi, tu vas la koyeba ke milimo ya esprit. Zamba lobi, le diable, c'est un esprit. Moi, l'esprit de l'éternel, c'est un esprit. Tant que osa se masturber, on a papa nga directement aux enregistrés. Pour l'organisation sociale, ça très bien comme un gouvernement. Il y a les quartiers, les rues, les quartiers, la commune, tout et tout. Alors, tant que Gilbert s'est masturbé. Donc, mon colon a ma femme de nuit, oh yo. Bakoza la libérer pour que ne sala makambo. Liste no combo nous a déjà automatique. Liste combo na weza wana déjà automatique. Ah Albert akoluka moi sina moya nguru tami kuna kayemo dans les villes. Ah François kuna moi était kende ko sukola. Anyomo la be kuna yemoko. Ah Auguste ko liste zali. À ce moment-là tant que bazotinde la yo sorcière ya moi sur sa femme de nuit parce que j'ai payé sur un coup de l'eau à papa. Et à ma caméra, na Erkindoki. Erkindoki, c'est qu'à ce bazuka anda kuno alimia. A riboye, a venu bo numéro boye, ba porte et sili. Donc, tango yo se masturbé, cela veut dire vert. Porte couteau, donc vert. Moi, ça boutou tango ya kutio, a juyo, a osalono makamunyo, ok. Or microbe ya grave. Oyo surtout na sorcellerie, papa, ils ont dépouillé moutou. Ils ont dit qu'on malheureux, ils ont dit qu'on pauvre, ils ont dit que ceux qui ont talé longinobo, à ceux qui ont mawa, moulili, vous êtes dépouillé, et là, vous aussi mbezate. Et là, moi, si nous sommes mariés, couple, nous allons mawa, bananabino, donc, ils sont les femmes de nuit. Donc, tu es master, puisque, et ça, la masturbation, ils sont un envoûtement. Ils ont kanisa yo, mais ils ont pas posséder la femme de nuit, pour fouler les portes. Hein? Aya kokota na lopete femme de nuit ko ya ko zo na lopete papa ausala na yo
oyo yalingi place minzela ake on a des exemples typiques na pesi alors mususu na na tante na moko na selection na ngina kamole na tinde ba fiakula ya zaki problème na ke ka mukongo na makolo il ne pouvait pas nako kamata ta mususu na tuzi mukongolais restaurant nako tinda ta 12 sur sebo kendolia ba kuta yo wana bo pa mukongolais aleba te nazolo parce que bandoki tango ba toka kabilo kona butu bala kana bene sabote tout ça mais ça bandoki ya mukongo wa mutu tolo wa mutu bazo dize mukongo donc naza ko sala ndenge ni pona ba na tinda bato mukola ngusuki na yoki ki aloba ki mabe na ko utiliser ndenge ni papa na ko utiliser na colère na ko utiliser na colère na ko na posséder mutu mona kati ona ndako apesi ngaya taba mibali na ngaya butumi na ki ko utiliser basi na bango mutu basa ko faciliter nga tâche ya ko kozwa mobali na ye na ko utiliser na ko mfuter donc na colère moko ozango na mobali donc c'est comme mobali ngalo bale abando finga mobali aux spectateurs ko servir était le côté et fakate côté libango là je viens donc d'accord penza mon papa na kuta na cheka mo pepe moi salali le ko la taba na so mobile na so mobile makamino sunenga la lingi omona soki na zo sala bongo moi ça zakale nous ko chauffer mobile na ye pour atikela nga terenga na sala nini ngana zala nga le nous ko yana zala na mobile wana à l'aise parce qu'il y a même des formes de Dieu qui prient on va soka li do banzambe ba sala komi kitsate ba bi ko boma moto na kata couple te combien de basi oh lelo papa a pesi succès na bandoke banfute bango ko détruire libala ki mezalate parce que une femme au lilo banzambe kote o zeza zakati na ye ako dominer akota la titi da mobile aussi mobile na colère o mobile ngate o visage mobile ngate na place appliquer kanda mobile sa banda ba dispute ya ko kene na ma chambre afuka mabandolela c'est couranzambe abandolela mawanzambe abandolela mais lelo za bongote mobile là ça ma femme de nuit netingana c'est femme de nuit colérique ceux qui n'a gagné mobile no pena na ko thabino trouble na ko linga jamo cha mobile na ngawana oya za ngawana bu yona mokolo mobile légitime mais na ko tsa trouble mo ko sangisa mobile no mais kimia o servir le ko liate o sukole bilanga to ko kipe to ko sala nini te ezaka sauf kipe ata bingo mo ke bo angele oui na mo posa mai mo na bengi jino allez Sophie papa bye tous donc na couper bino relation c'est que ngamuto na bongisi yango yo muto préparer lenga donc na ya na sala nga makambo ndenge ko ki ndenge sengeli parce que c'est toi qui prépare succès na nga yo ne muto zo préparer lenga yo moko ozo préparer succès na nga na ya parce que papa soki mutaza blindé surtout mutalinga la contrôler vie na ye papa s'est préparé prière dans Zambé na moi si les va se réconcilier qui me coûte bakola na colère te ndoki akoya te papa limia donc la nuit basende ko exécuter misère ya bato bango bazo préparer misère pour na bango mais bato bazo ba bongo te tu peux pas te lever na colère au sait qu'on lobisera mututo na bato mbalo lobisera te on commence la prière na so sa prière à combat au nom de Jésus na zolier le feu otinda moto dans les villes to multier Lucifer Satan oza batumi balo lobisaka to kangela kanda oza yo moko zali wana no zali terrain football ya bandoki siko so bundisa démon na où est l'endroit na Bible balobi un homme de Dieu un enfant de Dieu ana ba colère kangeli mobali kanda il y a même la kati ya couple mususu moi sina mobali basi bakamana chamba lobisa na kutute mais mama na kanga kitambala na mutu atosi kitambala ne na mutu akio kokota prière à 21 jours on a kokota prière to ko sala makela la ngongi tout ça là ce sont des sorciers la sorcellerie zo ngo détruit bon moina de tu na position et quand moi j'explique à mes enfants cela do ba ko yoka na ko telisa bango les dangers na ko telisa bango ndenge nini to ko kufa ndenge ni diaba ko tave kata mutu pa boma siko ba yoki ba kuti ba appliquer maintenant la parole de Dieu ba appliquer ba mona suba mari de nuit ba mona li susu mais chômage pays stérilité pays mais comment ma papa nga obenga batu ba yate parce que ils ont découvert la vérité pas tate oya pesa mbongo pe ko sala boye e kota bolala boye kota jeune à 51 jours non la première jeune à liboso et ça dit non avoir arrangé votre relation avec Dieu ce que comme sengo nzambe o comprend puisque nzambe ça libiso photo za na kata bisengo wana papa le bonheur là la paix là la joie
bisonne mutusko toko pesa Satan ba possibilité ya ça. Maintenant les enfants de Bikama là, ils suivent, ils comprennent cela. Donc ça les fort, ba comme ce qu'on a position bataille, ba oh akende pas docteur na makila na yo mais c'est des anangoli sous mais et donc il fallait que ba opérer donc ceux qui ont une relation malamu na Nzambe papa ka ne balobi que il est le docteur qui opère l'opération sans cicatrice et coma tout le monde a été là makambo ça ma na Italie oui la c'est en Espagne na Italie na mwana nanga yo ya mobali nani mwana nanga mobali bande konanga nakasi to mona kibisu to landa ka film to monde ba ko bimane na salle d'op to mona ndeba bimane na salle d'op moi c'est à télé azo filmer na ba docteur na ba to ba ko beta maboko parce que je beta maboko papa mwana nanga na koti fallait ba opérer opération ba bengi moi c'est de babi et ça l'opération grave contre mais tango mwana mobala bongi si relation na matili kolango ba sion na Bikama a dénoncer biloko a tout beli a grave abangi ko tout moi sinaye na yebisi kolango ba na lobby na yo kendo ko opération na kaka ndengo bimisi bosoto na yeme ya pesa kinga mission ça c'est l'opération sans cicatrice kende total sur ba opérer yo akota ki kuna papa ngala kata nini yo webi ba afa ba opérer mutu ba ça ka susu malade ngo pas localiser ngo bien ba mona ki malade te jusqu'aujourd'hui ba opérer était et qui mobile mona ki o waneza makamo sala mala poto awa bongo Clémence yanga oka o yanga représentant ya Bikama bongo mwana nanga ka Gilles oya cheki mama bokilo ne zemi ye moko aloba mama loba ngabona sina tatoleka ngona Hollande mama ipo ya kusunga mwana nena maladi mwana utiko bota boperaki Gilles alobi na mama bokilo ya kipamba te kamata mazeme koti ala na mama bokilo na Kishasa mama mwana komo yeba mama kena Kishasa zemi abengi mobala mwana awa zemi papa sanza misato mwana mobala kekendo lungisa mama zemi bakomine na kitambo mama wana kufia pakataka ke na nini na Turquie ki robata mapuna et ça que le côté après ko dénoncer papa nanga ça c'est bien des maman au lobby mais trop pour ça muke na sura na ba nous avons milité parce que des autres nembango mais question peut-être à souga la retourne na maman grâce après des journées où il y a Miloulou les Kagina à Bruxelles, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que Bato Bébélé, effectivement, Bayaka, mais aussi pour la miracle. Bayaka aussi, Nzamba Sala, Nakatia Vi, Nabango, tout ça, Naboma Vi, Nabango. Mais des jours et des kaki, qu'est-ce qui s'est passé? Et donc, on est l'équipe après déjeuner à Miloulou. Yoyoki, moi Yoyoki, Abandeko, ni les comédies. Merci beaucoup, moi Nanga Alimia. Moi je pense que t'es mes amis qui merveilleux. Qui est l'auteur de ton malheur? Qui est l'auteur de ton malheur? Point, Tata Lobby. Malgré cela, le malheur, je suis capable de changer ta situation. Malade de Moussous, tu m'aimes au papa. Ils allaient là-bas. Mbeba, tu sali. Ma tata na bisoe. Makanisi Nzambe Bikama Nzamba tikotakta ma benga kabana ne papa. Donc, bilembezo monisama. Tikotak. Et loko esepeli singa makasi papa. Et loko ya liboso. Et il y a moi ce conteneur na eli moi qui pendant 6 mois va retrouver conteneur na c'était lobby lundi na Pointe Noire alors que na baninga na misato basaki na mango conteneur ba conteneur zaki 4 conteneurs oyo monani ezali aye nano ba décharger ki angote mais il y a les 3 baninga na mususu et monani te basi ba décharger ki ango kaka déclara na ye wana mutabengi abi mama conteneur non et s'est retrouvé aller awa ezolongwa ezokokoma la matadi vendredi et ça miracle makasi po bisinga bi mama grâce na ngai tango na yoki kakatem qui est l'auteur de ton malheur nanga na conteneur na mama na ko bombelo te na pesa ka dimité mama grâce na kota Bikama mama na ngai na ko bombelo te Nzamba fungola nga bikuke na koteka na mema voiture bon mama ta misato so na komina ngo sala 4 jours te ba sombi
na pesa la dimité malé na dimité on a côté qui m'a bon de l'eau maman pour na milulo yo ya des jours na ba ina nzambe yo kelanga mawa conteneur na ngemona na papa soki mona na ko kata mbongo wana ande pa e ko utapina kata motema na na bina ko futa première chose ya wana pour nzamba lobi c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Nous sommes les princesses et les princes. Or, argent, toute la richesse appartient à Dieu. Ceux qui contenaient le Kéné, papa, un bon mobile, maman, moi, ça veut dire plus de 60 000. Il y a un papa, on se voit en côté que il y a qui mon boulot. Il y a Pierre Moulaïwana. Nous va contenir maman, il y a Pierre Moulin, tout ça là. Et alors, quoi encore les malades? Je pense qu'il y a notre élection mobile. Ah ouais. Eh papa. Et le quoi ndenge wane bima mutu et le quoi ndenge wana papa langa donc le kola mwana tchétché boye na kata nzoto mwindu makila donc ce que zali miracle c'était le deuxième jour na moni miracle mususu et le quoi bimé papa le kola misapi mutu le kola misapi anyama papa langai donc zamba sali makamwa minene ya minene mibali bazongi moi c'est bon mobile ça fait aujourd'hui 2 ans banda ba pesa musala na fachi moi c'est apota koma nyama kopola abengi moi c'est na le chéri silence na yo ko kanisa tegezo usala kanga malamu kaka orgueil moi na mobile mina ebité loko nini pousser ngai lelo lundi na benga yo pona ebisa yo que nazo zonga nazwa ki moi si muta pertibenga na moi c'est na tikate nga ba pamboli nga lelo na musalo na juawa na kishasa ezali pona yo mais à quoi qu'on néglige 2 ans mo souffrir beauté incroyable cette femme là plairait ayibisa maman gas na 2 jours maman na lelo ko mususu mage bana nga mwa kokoso mais na tiki kali kama mobali na nga mama eloko mususu maman gas nga na kata bikama na tango zo pesa mama lo ba prophétie mama tango na zo kana ko se na ko bakake allez na boboli mobali na nga na section na boki offrande na boboli mobile nanga lelo yo azoso papa va témoignage ezali belé moi na nga mobile alongwa ki na Canada alongwa na Canada kuna bazako sala ye obilo mobenga Jalis na ba rein papa zongi masuba ebimi normal akene ko tala ba minganga babini suba pissé papa elekeli bango ko ba côté na ba pareil ba soit décision puisque il que ça na bazako zélandais ba changer ba rein nyoso mibale papa 9 ans apisaka na te kaka na dialyse là ba stopper dialyse lelo na mona komenga le maman même lelo ba stopper na puisque désirine nazo pisser normal ça c'est sur des miracles à longwa ki kuna papa nga longwe na Washington ayeti na miluloyo. Donc moi je pense que papa yomugo yebi biloko ba dialyse wana biloko ya bare wana yomugo yebi ça kapati papa tala mibunyo so sali nango ba kozela rein nzoka nzamba yebaki papa que moi na ba ko tie rein à motote na tel moment à comprendre le niveau nzambe puisque les choses là c'est comment papa tu dois d'abord comprendre pour prier il faut avoir un bon message. Papa Limia, Mouta Sambela Kabozindo à partir d'un message au Yayoki. Et puis on ne peut pas combattre l'ennemi si on ne connaît pas. On peut combattre l'ennemi d'un sujet yébité. Yo, comment t'as qui franc la bateau, t'as qui le pont la bateau na Congo. Au qui me y a en a poto. Moi, mes collègues, moi, c'est que ce côté à la moi. Aux autres, c'est là qui est conséquence à des cambos, c'est là qui est ça. T'as besoin qu'on lilo bas. Après 3 ans, Lukin Zambé, au moins, que l'autre comme minimiser Zambé, c'est bon, pas au salaire l'été. Je regarde Zambé à cause de la non d'engenini. Yo, ça qu'encaisser salaire. Ya, mouton, yo salaire là qui a patron, yo salaire là qui osa ouvrier. Diable ne paye pas de bonnes choses. Diable est salaire les actes souffrance. Mais comment que le bamba de Kamba n'est pas un Zambé? Mais tant aux autres que maté ya et pas maman grâce, nazo fungolelo li Kamboana papa, ozo zonga nanzela papa Limia. Yebisangai ou appliquer ce que vous avez comment la calo boka nzambe yango zo bona liba ko sopa na wana bazoya puisque les ministres ba tout fait kango mikole belé surtout en Europe ba saboter na ba nzambe ye wana ayela biso ba publicité zabolo ayela biso ba témoignage kaka ezalaki ndana ki na témoignage ka Mobutu na mndona kate témoignage na mndona na Mobutu paix à son âme ezali j'ai chanté.
il faut aller canal na mais maté wana na témoignage wana la kisabato na uchi wapi likama ya maréchal ya nzembe lombe c'est na ilomaka ngona origine nanga mais l'application ya ndenge na kene kuna na ba ebale ba sexe artificiel ba mami watae ya banguma et ça n'a rien à voir boyo kana boyo mais nzambe balinga ki bongo ba etufenga na batu wana ba etufenga na comme isolé pour la lukanzela nanga place ni na kozala tranquille comme je suis aujourd'hui pour être mission en nzambe bana nzambe message est atteindre bango yango ngala kanelo musako lobate na lobaka na nzambe pambola ya mama Marie Luisa pambola mama Sakombie pambola ye pambola Chikola na mobali na le colonel Sakomi pambola batu bisa toma bota puisque ya basio mibale mutu oti États-Unis ba ko telemisanga telema mama na neboye professeur bimaki moi si pourquoi ko ya za mo jeune tala ko na message nous allez poete mokilebika na ona ba kenzamba kanisa moi si wana akanisa ya mama kanisa masa komba kanisa pasa komi ndenge tsa pasa komba ni ko libérer moi si ne ba longo États-Unis ba li pour la deuxième fois ba ko telemisanga pena bosa na kate nzamba pambola mama bobo Hélène nzamba pambola Alain Kongolo na nzamba apambola le po yende mukolo makambo akamati ache Facebook na bandi na Facebook Hélène aye radio c'est parti le lotata ndenge bana nzambe yango oyo mama Grâce Kalanga comme déjà un message na yo ndenge ozolobaka nde BTP bazali koloba ozali ni pasteur ozali na yo apôtre te ozali na servante ndenge okozalaka te messageur de Dieu tout simplement je témoigne seulement pour la miséricorde de Dieu basuka bana bikamwa basuka bana bikamwa nzambe apambola bino de partout. Et là, quand il y a des bikama banso bola dans le monde entier, surtout bana ya bikama les Congolais RDC, na mabela bakoko, bosambela. Bana bikama ya RDC bolongo la distraction. Cette nuit encore Dieu me révèle. Le diable est en train de réclamer le sang. Le diable est en train de réclamer le sang pour leur intérêt. Batouana la candidature na bango ba ko réclamer makila. Makila oh bango ba ko réclamer zala ya yote pour oyo somba makila ne so somba makina Yesu Christ. Prions RDC ce qui te boko kufa. Yo zoni ko kamata bis pour que na matadi bis pour que nzela bandundu. Surtout nzela matadi batie ba file batie bandobo ya kosakana te. Soki bokola lisami so bokota na loyenge bako benga bino bako pia bambongo na bango boko lia sanke bobondela boko teka malokola basoso passer l'intérêt na bino te leur intérêt c'est le pouvoir. Les sanguinaires s'élèvent. Attention, la bouche de l'Éternel parle. Les sanguinaires s'élèvent. Bako luka makila monde entier Lucifer ko luka makila na sengi bino bana bikamwa prière bana nzambe RDC prière makasi alors makasi na bisengi susu na bana Congo Brazzaville prière makasi jusqu'à la fin de décembre. À partir de il y a le 2 janvier marche comme tu veux à l'aise. Mais avant la fin de cette année, ce qu'on continue distraction italien. Na série ba chrétien no so bon de rapport na bana na bino. Bon de rapport na bana na bino. Les diables stratégie no nzamba la kisinga pouvoir na bango ekoya na nzela ya makila. Na ba yebi nzambe te. Et lelo beto za ba tebela yebi nzambe te. Mais c'est une couverture comme que huile de Dieu pour tromper la vigilance. Attention, la bouche de l'Éternel parle. Bokeba. Tokota na katina prière. Ceux qui posent na katina loyenge kokota ba distraction. Bo landa franga na bango bo landa bo lia franga na bango bien sûr. Po ba koka bango na peuple mais franga le makila. Bokeba prière. La bouche de Dieu a parlé. Nana minga kolobate bana bikama nyoso partout dans le monde. Toki ma ténèbre to yana nzambe. Nzamba ko protéger biso na bana biso na mabota na biso. Que le Seigneur vous bénisse. Merci en tout cas, ma grâce. Merci à Bandeko Boulandi Bisso. C'est là que c'est ma grâce. Après Milul, où il est à Bruxelles, Awa.
Bolandika Rabino Moko, Maté Kitoko. Merci en tout cas la fidélité, la bande de tout Bolanda Rabiso à travers le monde. Boutika Malam, Mesika Bozali Nzambaza Rabino. Donc, la prochaine numéro. Ciao, ciao. Bye bye. Bye bye.